Bilaka totele mapoete to kangolo. Lo sako e pa ina yonde ko kingele bavorwa. Ya solo ndeko ya solo to akoti di posonde wana to kopesa lo sako. Ya solo bandeko bana some kolo Congo lo sako e pa ina bino so to posanite notre ami fidèle. Ndeko anoli mette Jean-Paul. Jean-Louis to posani yote bena Congo. Francis Lemba Kalamalu to posani yote. Mama kipa mvita nyonso lo sako e pa ina bino. Ndeko Jean-Paul to posani yote. Kulutu esiko zoko landa biso lo sako e pa ina yoku. Jama yembe lo sako e pa ina yo. Ya solo mama gipe akadi wana. Mama gipe moda. Coco la rose lo sako e pa ina yo. Lo sako e pa na papa mafolo. Lo sako e pa na mama bungo. Lo sako e pa ina bino nyoso. Bandeko na biso. Mamesana kona na biso na lola kama biso. Voilà elike na biso epai na bino bankoko na biso oya Congo. Moto oya bosa na kabarasine na ye ezali lokola ke nzete oyo bakati barasine suka nango nini ekokauka. N'est-ce pas? Ya solo mama na nous lo sako epai na yo lina luzolo lo sako epai na yo mama Afrika lari tobosani binote. Ya solo bandeko bana nsome kolo Congo torobaka oyo ezali lolaka vuluski mbango. Natango bapona biso pe tokolemba binote binope bolemba bisote. Toyaka wana pote to sala plaisir te to mona naka pote mo sala zangi biso mama nanu pote mo sangi zangi biso mama Christine te. Ya solo tozana misala. Tona makambo ebe ya kosala. Mais to sala ke fort ke to bunda biso na bino elongo. Dans ces médias, biso na bino photo bunda elongo. Bino bozo participer biso pe toza ko participer toza ko luba. Bande ko na zamba baza ko bunda. La guerre médiatique. La guerre médiatique to yebi ke na kanise bino no subo yebi. Guerre médiatique ezali guerre moko la plus meurtrière na kati na moki. Oui. C'est-à-dire que bande ko bazali ko yeba te ke bo o toza ko bunda za bitumba. Posto to lobite ye solo benemi na biso bazo kanisa ke to yebi te bazo sala ba complot. Bazo se comploter bakanisi ke to yebi yango te be ko le kapende ngon ba kosa bino coronavirus. Ah coronavirus. Biso pona coronavirus. To yeka poto suga bino pona coronavirus. Faux. Archi faux. Il n'y a pas de coronavirus au Congo. Il n'y a pas cette maladie au Congo. Parce que l'économie a commencé à résoudre. Bah oui, effectivement suivi. Tant que bino bo bela bo maladie bela balbaka non, ce sont des maladies tropicaux. Ba bela kagoka en Afrique, c'est pour les Africains. Et comment ça ne pourrait pas être que aujourd'hui coronavirus, ce n'est que pour les Européens ou pour les Occidentaux, pour la nudité. Et pourquoi pas qu'il faut que nous soyons toujours coronavirus? Faux. Parce que nous sommes là entourés par des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui ne raisonnent pas. Batou oye mayele sila bangon mitu. Tala ba professeur basili. Tala ba intellectuel basili. Tala batu ya mayele basili na mboka. Pona nini to kanza bazali bata mayele bako détecter que tozana danger to tele mabiso noso bako tseko banga na nchoto. Na ba généraux, na ba officier super na ba soldat ba ya nini ba major ba nani tout ça. Tous bako tiko banga. Ngai tika na fanta na ngana boko na bana na ngai. Lo ba lesi ndiki la akufi abogol pe bana ngote. Ko bange koche na mutuma et tandis qu'à la pakinda ya lobi toko wa pona ekolo makina na biso pona ekolo toko wa pona ekolo ekolo ngolo ba ko wele wona ngweza wapi makila na yo lo ba ko tanga pona ekolo ngweza wapi tala buzoba ki ba bolori ba idio ba zo kufa na ba poison soda kufa na poison soda ko kufa na poison ba bololé à batu otozana ba moto kantaki ke le bazo lata ba béret rouge ba béret vert ba cordelette alobi tango bitumbe ko ya boko yoka tango bitumbe ko bo bana ko finga ba tutite
Bobongo finga bango ba Rwandais baso koye kwa la formation par mino ba Ougandais ba Rwandais. C'est quoi cette histoire? So otali photo ya Kagame na Mobutu otali lui mais non. Cet homme ici vraiment ah non, incroyable mes frères. C'est à cause de qui? Parce que tous ces les soi-disant intellectuels bourriques, les professeurs d'université, les magistrats, tout ce monde qui est des bourriques. Moko mbimba bazoba na bazoba. Talaba tuti peuple moko faible. Talaba dominer ce biso kolbani. Obeta tout le bosso mona que moi j'ai appris hein, je donne cours hein, à telle université. To bani ko bele la bino. Attention ba ko stili sabino. Na kata inikin ba kota bino ba musha ba kota na kati ba ane eza na kati. Nana ningana. Nani aloba bo silifu. Ah, toloba ni toza koloba o eza koyoka malamu ayoki tetali o eza lola ka mvulu to yaka pona ko sauver nation to yaka pona ko sauver bino na tango to belele bo telema bozo telema te bozo ka tete makamna bino wana tikana kelenga ko sambla na église moku na beta na moku beta o ba église musolo mais c'est quoi, c'est des sottises ça? Comment ces gens peuvent se permettre chaque jour ayaka na milliers ou avant na kana ba ban ou est-ce qu'ils ont réfléchi que vie na ye azo bloqué ye moko vie na ye? Parmi vous, beaucoup ont bloqué ma vie na bango. Bango moko. Bango moko ont bloqué vie na bango. Et baso koye bana bango te. Sodo comme ça bwana ma ndenge niko to bundele koloti. Ndenge ni botina biso ba l'art. Botina biso ko timbo sombi communication, bomoni to soki ko sali boye, omoni ba so ya lokuta miyibi na miyibi. Le autre zo kotanga kombo ya moko général moko oboyoka ye na kati ya diaspora général ya diaspora to sana général na biso ya diaspora boko kama lelo nzoka te escro to kotanga kombo na ye na mboka vandi pote tipu wana azokonya kosala le mal to lobaki mbala to banko dénoncer bango pona kolobaki ya solo azoloba lingala pe na nzoka te alescro bandeko to kopesa bino identité na ye na mboka vandi bozala prêt boyoka bozala wana boyoka et puis tu as besoin de like na bino abonnez-vous massivement sur notre chaîne, c'est la seule unique chaîne, n'hésitez pas sur le monde élément moko très dangereux, n'oubliez pas au bengi biso na numéro na biso téléphone oye bien moto pesa bino tout le temps on auto bengi to ko dénoncer bango bescro ba bande des idiots. Bazo freiner Congo, le Congo, to comme son namboka mbimba. Vous et vos enfants humiliés. Tata mbimba soldat. Babotra mwana. Babotra biso minduki nyonso te. To tikala kaka boy to za sona minduki te. Bato ba ya awa babotra biso minduki te. Soldat babotra munduki. Soldat yoko bundaka na munduki. E bongo ba entraînement ba cordelette ba mbeli boyoko boyeko la kina ngotina na ngoni. Bobuma ba Rwandais boni, bobuma ba tuti boni, ba tuti ba sense bino mfu. Le kola banamike so. Les élites intellectuelles corrompues. Mawa mingi maman Françoise, merci. En Françoise. Ya solo bande koto kota l'information na biso za lolaka mvuluzi. To lobaka parce mvuluzi za lobe la bango. Lobe la bango ba sa soni na nation. Sur la nation n'évite ce que lobby, bah quand tellement ce Congo est libéré, bah non. Oui mais moi j'ai étudié, moi je suis. Au Colombie la monnaie, je suis. Au Colombie la monnaie, pote l'Europe tout le monde qui voit tu biso so mboka mobimba. Au Colombie la monnaie donc un titre, to ko ba ko déchirer ba titre académique na bino. Na ba diplôme na bino. Boye ba kango. Boye bo sala na Congo boye. Bo nyoko le peuple congolais boye. Ba maman ba nyoko bi boye kolo na bino. Les colons bino ba kamayele, les colons bino ba avocat, les colons bino ba juriste, les colons bino professeur d'université, les colons bino ba politicien, ba pasteur. Boko mona o nzambe ako pinir bino na Congo wana. Po ba maman, bo sol bo nyoko tsa ba maman. Voilà bande ko coronavirus ya Félix Tshilombo na Muyembe na ministre ya santé na bango. Coronavirus ya bango ba match bazi business na bango bayana ngona Congo bazo gagner bien bongo. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors non il faut dire ça. Oui comme ça on attend l'argent et ko ya kona ba bunda ki bitumba bazo bunda bitumba na mbongo. Mbongo na bazo ko bate bazo sacrifier ba population na bango. Tola. Coronavirus bandeko ezate na Congo. Coronavirus ezate. Maladie wana na Congo ezate. Et pourquoi vous respectez cela? Boyoka ba ordre bazo ko pesa bino, ba fa sabino na banda.
Pour nini accepter parce que toujours au monde a mokili mobimbezo ningana. Pourquoi vous acceptez cela? Bah personne ne la punition. Bon fan de bandako économie en boke koufi et jardin économique. Bolia kamala mute, bolia auto du jour et vous acceptez cela. Bah maman, bah tata, bah gêne, bah télémako, bah chabino wapi. Oh mon cher ami, on dit que ceux qui n'ont pas côté la makabote ça n'a pas. Voilà. Problème il y a Congo et ça problème. Nous avons un sérieux problème. Voilà les autres en profitent. Attention, un pont aérien au Ekosalama Nakati ya Congo. Pont aérien au Balobi ya communauté internationale. Pont aérien humanitaire. Oyo communauté européenne tolbaki yango na nini na investigateur na biso toujours rappelé binongo po ete oyo yoka kite ayoka yango. Pont aérien wana humanitaire et salami pourquoi bango balobi exode démarrer à partir de Bruxelles na lobby na pourquoi avion ezali kokita ezako quitter Bruxelles avion militaire et na Congo avion militaire wana toujours attirer l'attention de tout le monde wana ndaki biso na 15 heures ayoka information landa investigateur na biso ya lelo et yoka ngo tindira bandeko et yoka et loko ni ezobomama na pont aérien wana o baza ko sala humanitaire bandeko c'était un appui militaire il y a Belgique il y a France il y a allemand il y a allemand bango nyonso basangani bazoko mema minduki na Congo bandeko bo sutuka te bo mesala minoko sutuka boko mona avion ne kitipe bo vandi ni un boutique yango pe vandi na tarmac soit na Kinshasa, soit na Kwentu, attention, l'avion là, et même un gâteauté. Avion, on est un appui militaire, on va préparer la 3e guerre mondiale na carte Congo. Pour le qui va au Kota. Bandeko, boyoki, ezokoya. Ezoko na Congo. Na éviter la condition qui va permettre et comment na Congo pour et même la bino vie, c'est bon. Ce qui vous dit que bataille va la vie, c'est bon. Et talibino peut être lobby beaucoup regretté parce que plan satanique diabolique, mon goût n'a pas préparé pour la bino, c'est le moment bisoto téléma pour être tout le baqueto attentif to yebi yango déjà. Alors tokei wana bazo profiter nango pour nini parce que Félix Andima qui m'a kama coronavirus. Et voilà pour la bango pour aérien pour aider biso pour la coronavirus. Et nous avons na Congo. Coronavirus est bomi na Goma. Coronavirus est bomi na Congo batebele et voilà baté point aérien humanitaire pour aider biso. Nous avons le kuta. Coronavirus exacté na Congo. Pour aérien wana baté wana pour être même armement lourd et ya 45 tonnes na ebano sala pour e akota ba armement lourd na Congo. Yo lo minini au salenini yo sa un aéroport yo mbila au aéroport au tal avion on est quota au tal avion on ya pour être bon venir na yo na banana yo matali yo ngana dobaki eleki boyoki na avertir bino attention il y a un homme là un prisonnier libre un prisonnier pardon millionnaire est-ce que na kata mokili prisonnier millionnaire a quoi exercer rôle na yaki prisonnier millionnaire na kata prison abeniko kababa mbongo na kata prison ezalaka mboka basoba ezalaka na tout libino toto lobike tola mboka basoba ezaya biso solo un prisonnier azali na libanda à côté na kata prison à côté un homme azali na libanda batie na prison akomi na prison comme na lara basakana te abeniko kababa ba prisonnier musumbongo azosala magie o nini Babi comme na ye Henri Magie. Abeni ko star magie na kata prison Tony. Comme na ye Henri Magie. Bon mais tout na bilon moko. Cet homme est en mission. Mission ya Hippolyte Kanambe. Mission Hippolyte Kanambe atindi na prison. Mission yango ezali nini oyo Henri Magie à côté na kata prison abeni ko kababilo ko rolia. Abeni ko kabolo ba mbongo. Et ba congolais bazotala mbongo wana côté lindengeni. Et uti wapi? Bino bato na prison. Mbongo wana euti ndenge nini ekoti ndenge na kati ya prison. Biloko wana ekoti ndenge nini na ye moko na kati ya prison. Po na prison na mboka batama yele na mboka mokino bimba ezalaka bino nyonso boza na même pied d'égalité, n'est-ce pas? Et bon ya bino ndenge ni millionnaire moko abimi na prison abini ko sala loi na kati ya prison ezalaka. C'est vrai.
incroyable mes frères namboka bazoba voilà moto toko benga na kombo ya Henri Magie avant ko distribuer bambongo na kata prison ko kamwa ya solo eza ko lekana bele koloko toke na dossier na biso dossier mususu na kanisi bandeko ba monaki batuna kanga mingi na satisfaire bino comme ça question wana elongwa d'actualité et ne posez plus cette question là je vais vous répondre aujourd'hui les dossiers Ruberoa tolobaki na kanisi ceux qui bandeko bele bazana kozanga koyeba nga nazalaka na Bruxelles nazalaka na Porto nazalaka awa tozwaka ba information nga na biso na bino mais tozana ba région na biso na kati ya Kinshasa. Alors ceux qui ba faux ba pesi bino information ba insister ba tout ba lobi yango à gauche à droite Rubera kufi nanya bimisela ke biso information on a pesi ke biso information wana na kanisi banda to banda ko cotiser ba na kati awa nebisa bino ke na joua Carole ya ko coordonner masolo ebele na kati ya mboka tata moko abimela ngai abima na téléphone abimaki liboso akotaki abandaki na chaîne ya ndeko na biso ino CNTV live ndeko na banoko benga na Patrick Kataba ino o abenga général ya diaspora azalaki pa ya ba ino ya tina toluka to landa na to yeba est-ce que batinda ki ye asala biso biloko wana koma général wana ayeko bima akomi pa na biso ayeko benga biso papa na zo mona litre noble il faut tous travailler ensemble pour sauver le Congo nzoka te esko atika kozala général te ndeko wa tipwana ndeko la biso te tipwana oyo banabi kombo ben komo général Golf Mike boki komo na ye bandeko ba yoka boko yoka kombo wana Golf Mike ako changer mais bandeko bele ba yoka kombo wana Golf Mike Golf Koloba général Mike. Alors cet homme azalaki alobi kombo na ye aza général. Cet homme atika ozala jamais général aza d'origine ya Équateur. Cet homme a pensé qu'il solo na bi alobi ngai nazali ba para na ngai ba miteki bango na Lubumbashi toyaki bana mike na tanga na Lubumbashi et nazali d'origine ya Équateur. Alors ngalaza mwana ndeko na bino. Cet homme a été présenté, oui, na sala ba classe na ngai et officier militaire tout ça et na longwaki Lubumbashi na kendaki Angola. Na koti na Angola nazaki na service ya nani ya nazaki collègue ya Lorenzo. Azaki collègue ya Lorenzo za mokonzilo na Angola azaki collègue na ye. Ce type wana alobaki à partir à komaki na Diyoyo a travaillé ki mingi azalaki wana partout na ba soldat ba camarade mingi ba na kati Angola na ba service Angola ba yebi type wana kombo ya général Mike Golf Mike. Alors nzokate escroc avadi wapi avadi na Mozambique biso to tindele bakisi ngai poto eza to bundela mboka mutalobi na zokotsa ba tout na ngai ba uti na Mozambique ba ide biso gouvernement Mozambique ya sika asungi biso tokene kuna moto wana ayelaki biso liboso na kombo ya moto na ko Fayulu alobi biso to bundela to luka moyen to cha Fayulu na kibokonzi ngabe papa Fayulu Fayulu tuna bandeko baza kuna na nini photo na papa to sana ngoto to luka photo na e to kotiela binongo to ningi to sauver Fayulu ngabe tete sobo kema kama Fayulu wana boso na ba ino na ngati Mutoana alobi dans ce cas là papa a raison pe bo solo na bande ko baino bo solo na bande ko balianga no ngabi ngabo wana bazabe nemi na ngata wala baza bande ko anga mais bango bazana vision susu ngana zana vision susu toko marché toko tambola ensemble était vision mokote voilà type wana tie après eko kanga ngai alobi vraiment tout le monde bitumuna makasi ngai na tinda bakisi ekena Lubumbashi na ba papier donc je me sens avec Sabino na tinda ba mbongo à plusieurs fois et pas ya cet homme 200 300 tinda biso mbongo ba soda bazoko kota le Lubumbashi tinda biso mbongo ba soda bazoko avancer cordon vraiment tinda biso mbongo boy cordon nazokene na Centrafrique okene Centrafrique kutana na bandeko wana ezaki makambo ya secret to lo bana misa batite mais tozoko bimisa type wana de l'eau to garder en longtemps pour être bato suba ko na piège wana te et voilà c'est l'homme en question moto a bengangai alobi
cordon nazali awa na kati ya Kinshasa belema nanga ba ko frapper belema nanga baza na kati ya Kinshasa to frapper to beti Ruberwa batini ba image bo monaki alobi to beti cordon to beti Ruberwa Rubera a eu 2 balles na poitrine Ruberwa a kofi bandeko bolo belangai nous yo pesi confiance na moto o bozo sala na ye a ebso ke biso to beti Ruberwa depuis le 30 décembre toyokaki alobi babetirbe batnyos tuba yoki yango epanzani alors esengela kinini ngapela pesa bino information wana soki na bombela ke bino bolinga bo suki kwake papa ndenge nini information batnyos yoki yango me yo olobeli biso moté donc ça veut dire que à partir de là kanisi bo comprendre ngai makambo wana to ngo telema na poto agi sir na ye mais to ko mona Rubera lelo biso na bino to ko mona soki ezali sosi toko zoba desert soki za solo to moni belongi na mwa ba pota to moni belongi ba côté monsieur vimbi toko loba nini voilà na kanisi boyoki makambo wana donc et pas na biso to sokoli maboko na yango c'est un faux général na kombo ya Golf Mike avandaka na Mozambique. Les amis qui nous suivent qui sont à Mozambique, essayez de nous chercher la photo de cet homme to luka moto panzaipo ba biso que cet homme a balaki une congolaise aza divorcé na congolaise wana bazalaki na parce que azalaki feman aza feman ba enseignement biso tozui na koma mutu wana aza un feman donc bato beskrokaka bato to koye bango siko to luki ba enseignement to ebaye aza na kati ya Mozambique abujaka mingi bandeko bo lukela biso bandeko oyo les amis qui sont na kati ya Mozambique ba luka ba yeba Golf Mike wana azali wapi ndeko na biso lino toza pena posta na soko benga biso comme ça ou expliquer biso oza osuka wapina Golf Mike l'escroc les bandits voilà bandeko to suki wana na dossier wana tokei na message mususu oyo ya Félix na Muyembe to expliquer bino déjà que to longwa to boya ba boya ka mibeko ya mabe soki za mabe ba boya kango to ko ndima to kene na ngote voilà Kinshasa. Ba cinéma oyo ezali ko continuer na cadre kaka ya coronavirus. Cinéma ils ont continué ya soi-disant ou les soi-disant médecins. Les soi-disant médecins na kombo ya Muyembe to benge docteur te parce que docteur azana pour l'intérêt bateau aza pas protéger bateau bo benga quel chose docteur te médecin te bon c'est kaka les soi-disant médecins pour ton dimi to moni pena que azana médecin te aza un faux monsieur c'est criminel. Alors le monsieur en question qui déclare avoir 3878 cas confirmés oyo a repartir ango na 11 provinces. 11 provinces alobi ba kawana 3878 cas confirmés oyo basali na maladie ya coronavirus. C'est du n'importe quoi. Botala na je bete ba congolais comment nous réfléchissons. Moutazo rendre mauvais service na katia nation et vous les gardez comme Moutoka Muyembe wana. Je pense que ba pays muso ba pays arabe ndia salia pa ukala. Ba pays arabe batokola médecin wana lokola o muso kola ministre de la santé na Félix Tshilombo ba lia pa pour bazo rendre bino mauvais service bana bino ba ko futa ngo. So bozo ba teki il faut ko punir ba tande wana bozo tika bango eza passe mingi. Voilà. Docteur wana abandi kosandi n'importe quoi toujours ba on est aki ndoki. Muyembe c'est un sorcier. Muyembe c'est un sorcier. Paul Lelo a déclaré que 3878 cas confirmés où dans quel hôpital pour y éviter talaki ndoki. Ou bien alia bana na yendenge na ba cousin na ye alia bandeko na yendenge Félix Tshilombo alia bandeko na ye il a préféré abomisa ba congolais na busoba min apesa ka passage na mindele ba ko kotse la biso ba armement sous prétexte ya coronavirus. Ce qui mindele baza ko ya na ba avion wana parce que ya zo témoigner que azana ba élément ba contaminé ya coronavirus na Congo. Bozo mona berer bato baza ko sala lobby to ko tourner na biso na bino voilà parce que vous avez dit que chez vous il y a coronavirus où sont ces malades et voilà ba avion ils ont déplacé et ça a 3 tours pour vous amener ba produit oyo aider bino na coronavirus et ba ko soigner ba ndiko na bango na Italie ba ko soigner ba ndiko na bango na États-Unis na France et voilà ces gens-là sont prêts à venir nous vous aider chez vous au Congo. Malheur à vous. Voilà MONUSCO l'ONU fait son bilan. MONUSCO ONU
basali bilan na bango ya 8 mois passé oyo et ce sera na kati ekolo Congo ya complicité avec HR. Donc l'ONU, HR na MONUSCO basali bilan na bango ya ba crime bande ko bolanda basali bilan na bango et les gars qui lobby basala ki conférence de presse va présenter bilan na bango. Alors oui, ils viennent de confirmer comme quoi qu'ils ont tué 1300 civils avec le faux ADF NAL, le faux ADF. Basali bilan na bango va présenter que oui, ba ADF va bombi 1300 civils pendant ces 8 mois écoulés. Tu as vu que MONUSCO otoko lobela HR na MONUSCO bango batu ba idaka ba ADF ba keneko boma bande ko na biso. Et voilà, sans se gêner, ils sont d'accord de présenter leur bilan et de nous parler de chiffres de 1300 civils tués pendant 8 mois. Quelle honte! Qui a tué ces gens-là? Qui les aide? Qui aide le faux ADF? Logistique, faux ADF, et c'est MONUSCO. C'est MONUSCO qui déplace les gens pour aller tuer les gens. Ils sont fiers de nous présenter le bilan de 1300 civils tués dans l'espace à 8 mois. Est-ce que c'est dans leur pays ici? Pays moko ekoko loba l'espace à 8 mois basa la fière ba pesa bilan pour baloba que MONUSCO eza wana pour stabiliser le Congo. Mais voilà ces gens-là, sans se gêner, ils nous parlent d'un bilan de 1300 morts l'espace à 8 mois. Et les Congolais, ça vous dit rien. Beaucoup entre vous, chiffre, on est le bilan rien. Et moi, on dirait qu'il y a 2. Attaque 13. Ceux qui sont dans le pays, 13 personnes comment 13 personnes vont couper dans le crime. Et l'État rôle à l'État années. Et dans l'entretemps, gouvernement, l'État, l'armée, il y a sur les arrêtés, c'est la MONUSCO qui est là pour stabiliser. Stabiliser le Congo. Et là, il nous parle quoi? Il nous parle sous prétexte de conflit de groupes armés. Quel groupe armé? Congo. Et c'est vos éléments, il y a de faux ADF qui tuent au Congo, qui massacrent, qui égorgent nos frères, nos sœurs, nos mamans. Et vous nous parlez de groupes armés. Quel groupe armé? Vous avez compris vous-même pourquoi ils sont là. Voilà, bande de combat dans le Congo, nous sommes là. Tout le monde est là, toujours kende, peut-être toujours Singape, bande de combat, soba komaka, ba komaka, ba tenaka, ba argument wala ke. Oui, nous savons que c'est la chair. Au commissariat des réfugiés et la MONUSCO, Basana Katia, ONU, qui sont dans cette histoire. Voilà, heureusement que même le président Donald Trump a boyé Makamboya OMS. OMS, donc ce sont des branches. OMS, MONUSCO, ONU. Dans d'autres pays, va boy bango. Non, OMS pas chez nous. C'est textuellement comme un boy bango, comme Bisso, Toboya MONUSCO. Toboya, HR. Et comment ils sont chez nous? Ils commettent des crimes et nous sommes là. Quel service? Vous avez compris? Les autres cinq, Azala tire attention. Ayeba ndegeni na makambo oyo na bat oyo. Logistique, il y a MONUSCO, oyo salamaka etambola kawana po idaka ba faux ADF babo makabatu na Congo. Vous avez compris? Voilà mes chers amis, Tokei Wapi, un habitant de Mbujimai. Ndeko moko na kata Mbujimai abenga lobi na bi na sala enregistrement na fina na chayo alibité loba kaka o na so le papa, ça me fait très mal na yo kaka orgueil orgueil ya bandeko na biso ba kasayen o ba lobela kabino o ba benga ba taliban o bazana Kinshasa bazo za fier ba bakte. Oui, nous sommes les talibans, c'est notre tour. Pose-leur la question bandeko, s'il vous plaît, na komana nous na kati ya Mbujimai été Mbujimai na komate quand na ngape na komate. Voilà information de capitaine lobela bango loko tuna ba taliban. Moi je suis du Mbujimai, originaire à Mbujimai. J'ai honte de dire que je suis Mbujimai, je suis du Mbujimai. J'ai honte de dire de reconnaître que je suis Muluba. Ndeko Mbujimai lobi nazana soni kena loba nazali Muluba. Pourquoi? Et voilà, l'homme dit ceci. Est-ce que monsieur oyebi que na kata Mbujimai ba wese zate? C'est quoi cette histoire? Oui, des toilettes, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il y a des mendiants partout dans la ville Mobimba? Il n'y a que des mendiants. Si on quitte les 4 aéroports, au moins, on a tata, moana, maman, trop de mendiants. Les gens ne mangent pas bien. Maïa potable, les athées. Ah, la mais c'est quoi cette histoire, monsieur?
Mais oui, papa, na so bilonga na mukolo na ebisoke, c'est ce que nous voulons ici na kata mbujimai. Et ça sonne que yoka bato be sabino ke, oui, pas la borkeye, nous sommes des baluba. Nous sommes des baluba, c'est notre tour. Le bela bango tuna bango na mbujimai batonga nini. Tuna bango le bati sekedi wa mulumba, azalaki bokonzi, nakananga tonga ta wese moko. Nakananga una mbujimai tonga ta wese moko rien. Alors comment bazo ba misusu bazo landa bango pour ba le ba ke oui, tozali bato to soutenir biso na biso. Voilà, et ça linga passé. Voilà, ndeko alobi franchement batika orgueil wana. Pesa bango coste le mena bango et ça la colère na yo ka bango ler balobaka nge sala nga kanda ko mona ke yango na bengo ndeko papa na la tolo na kayo awana kata mbujimai to biso ke tozana kanda ko sakana te pour makambu ya moto wana ya Chilombo. Voilà bandeko bana some kolo Congo boyebike réserve moko mondial ezali wapi na kati ya Congo. Réserve mondiale moko ezali wana ya plus de 100 ans ezali na kati ya Kivu mindele soko zo mona bazo préparer ko tinda bibundel na bango ezali parce que bayebike réserve moko ezali oyo ya ba minéraux ba bomba yango ke ko servir bango na mboka na biso mais quelques groupes des individus de Belges, banane tout ça, la communauté européenne, bayeba ke bazana ba minéraux ebele na kati kolo Congo, ba bomba ngo na kati Kivu, na kati Kivu nyonso mobimba, région wana mobimba, minéraux wana ba bomba ngo eza réserve ya bango pona 100 ans à venir. Et na kamu ko yoka yango ke bazana réserve wana. Alors, banane bazo travailler na bango, nemi mwanani oyo azalaki directeur ya cabinet ya nani oyo aza numéro 1 na kati ya service wana me frère na kati ya Kivu. Attention avec cet homme, moto wana azali très dangereux, azali wana acha famille na mobimba bo bazala kata présence aller chercher un homme au nom de Guy Wasso. Guy Wasso c'est le petit frère de la femme de Nemi oyo mama Irène. Mama Irène mwasi ya Nemi leki na ya mobali na Congo ya Guy Wasso azana service ya informatique na kati ya présidence. Cet homme yende bokeba na ye, attention bino ba taliban bokeba na cet homme là Nemi a pistona wana azana kati ba service wana na lobi nebisi bino bokeba na cet homme. Alors bande ko bana somme ko le Congo tokei wapi toke na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu toko sala démenti na biso mokona lelo oya Nord Kivu ezali nini démenti ezali ke ba information oyo Monisco radio Okapi epesa biso za ubwenge ba pesa biso information ke ya 7 morts oyo bakufi na côté ya Kodeko bandeko balobi to le bela bino c'est faux oya tanga ki article wana a sabino ke ba affrontement ou salamaki na ka avec FARDC na kata Jungu et ke babomaki 7 batu ya Kodeko. C'est faux, moto moko te akufi na côté ya bandeko na biso wana ya Kodeko d'ailleurs bazo ko ba changer combo wana. Voilà bandeko Sud Kivu na kata Sud Kivu Kabila est en train de multiplier ba stratégie. Alors ba groupe armé oya multiplier ba créer encore d'autres groupes armés na kata Kivu na kata groupe na Congo ya Tungwanero Neo o mususu ba créer encore ya makasi kata Nord Kivu ba bengi bango na ba lié na bango bazali ko bunda en ce moment bitumba na ba FARDC o Chilombo a piéger bana batache bango ma chère à Kano na kati ya Kivu na kati ya moyen plateau bazako bunda kuna avec de FARDC à se sentir impuissante devant ce groupe Batuti. Pour la nini ça ba stratégie ou ba créer ngo ke FARDC fois à tout faible Batuti va dominer bande ko na biso pe balobi ne vous en faites pas papa Saela tozana bango attendu totale na bango tikana no bazwa lozazana bango et bon biso mo to récupérer Batuti wana après. Voilà ce qui se passe là-bas. Voilà bande ko bana somme ko le Congo tokei wapi papa mafolo mama Congo beaucoup pousse on a déjà encore la famille de Chilombo Tshisekedi sous tension. Tension, c'est du jamais vu dans notre monate, mais famille ezali kolela, ezako continuer kolela. Famille Ekabwani, famille ezala boyoka nisute, balobi Chilombo asimba haute tension.
asangisi basinga nyonso baphase nyonso ya courant na maboko na ye moto eza kozika abandi kosilisa bato na kati ya famille tielo masisa bato to poison bato bazocomprendre te balobi koto mosusu balobi poison mosusu balobi te eza poison te ezali tilongo azwi moto il faut à exterminer ba membre de la famille et tout ba cousin ba tata leki. Et voilà monsieur Gabriel Lusangu wa Mulumba professeur o ezali tata ya nous les benga ngoni soki le peuple d'abord. Tata na ye na wana mususu Jocelyne, tata na bango Félix aleye na kwanga. Auti kolia tata na ye na kwanga depuis hier. Tata ya Jocelyne auti ko kufa après depuis hier pour t'avoir une information l'obité que aussi binoke balaye. Alors de l'autre côté encore et pas ya nani et pas ya Kamere de ce côté aussi moto na moto na kopela Kamere pe aller oya ye na Congo ya trésor unda po ete procès que malamu exige fo lia mutu moko na kata famille accident tête déclassée paf akei kuna pa que no bundela Kamere na kati ya prison akufi. Alors, le nom encore, 2 personnes vont confier. Dire Kabaya IDPS, avant qu'on travaille sur la présidence, na Congo ya Deyo Kadia, Bamole. Mon sous professeur Oscar Oazaki, doyen faculté à médecine traditionnelle, na Congo ya Oscar Kabukaba, doyen wana Bamole lisusu. Ah, passe badeko. C'est votre télémaco. Pas au style si binoko style sabandeko. Votre télématé. Ba like na mino s'il vous plaît. Like pour biso to yakala pote to le la bino information to senga na bino ba like na bino to senga na bino de vous abonner to senga na bino ke bande ko bo partager ba émission na biso ce qui biso to comme na bolingo ce qui biso to comme na connaissance auto tiela ka bino yo ko si la connaissance est pas na yote ko suki sanga pas na yo moko te ke oui na yebi mais le ba pende comme super yeba luka peut partager émission na de comme super akoma na connaissance lokola yo akoma na koyeba lokola yo po mingi bazana na ba théâtre mingi bala na ba chaîne na lokuta pamba o baza wana pona ko animer biso to wana pona ko animer binote to aka wana po lobby moko na bino akanisa ke papa sayala leki na biso sayala mwana na biso sayala abano ko pesa biso makambo oyo to yeba kite na vie na biso objectif na biso na papa fona mama Congo ezalaka ko memela bino oyo boyeba kite bazo kosa bino coronavirus existe te botomboka ndenge batomboki na États-Unis partout bo buka nyonso bo telema botomboka bo bake non to boyi comment bo bloquer biso na lokuta na kimoyibi boyebi ke za yibi boyebi ke Félix eloko ni nso ko empêcher bino po boyebi ke balobi chulombo bayibi ba minio chulombo za en tête fait Vital Kamera landiye et bozo ka wa procès za koleka bozo ko mona yango et bino pe batu musubu bazupe na tanko avane na télévision na ye atebe ba batu batoni baza kolanda tala na zoba peuple ya zoba de kola congolais mais bozo landa nini c'est la comédie bozo landa de théâtre bazo distraire bino il y a d'autres choses moto yela bino bozo landa théâtre boko sutuka boka papa saza bokufi sans que boyeba ko bundela mboka Kongo. Voilà papa ma follow ya solo kelo sako pa na yona mama Congo e biso to yaka wana pointe to chaka mai na monokote to yaka wana pona ko bundela mabele Kongo mabele o bankoko batikela biso na Congo ya Congo maloba omboka bino lo sako papa sayala lo sako mama Congo bande konyoso bazolanda biso lo sako ba mama Congo lo sako na bino nyonso tozongisa nkembo liboso na nzambe mpongo topesa matondo na mbonusi kembango mama kipapita yango nde yokopesa biso bokasi ya molimo yokopesa biso mpe bokasi ya bonzoto mpo tolanda bitumba oyo ekopangisa biso eloko moko te okelango ntina suka oyo aza na posa na biso nde tokokende ye nde ayeba ke mabele wana eza ya ye te eza mabele ya bakoko na biso nde toza baheritier absolu ya mabele wana papa sala ya solo delo na kokende likolo te tokozwaka na makambo ya bandeko na biso bazotonda liboso ya batelevizio mpona kotalaka badistraction alors que bato nyonso babaki wana baza bamiyibi bawuti libanda na balibane na
kaka bino bobetela bango maboko Vraiment. bayebisaki bino ke coronavirus eza yango te boboma muyembe bino botiki muyembe bozokende kotala ndenge nini procès ya Kamere na mwasi na ye ezokolinga. Apropos procès wana na kote ya banque centrale panique ekotaki na sens nini ke na direction générale ya banque centrale le montant initial oyo ebimaki mpona bamaison préfabriquée montant initial ezalaka ya 66,700,000 mbongo ya baaméricain. Na kati ya mbongo wana batiaki 15% wana boyebi ntango Chilombo ayaka na poto awa alobelaki makambo ya rétrocommission. C'est-à-dire soki boyoki rétrocommission boyebaka ke ezali ya Chilombo. Donc 15% ezalaki ya Chilombo rétrocommission. Rétrocommission ezokopesa 9,666,000. Alors na mbongo wana soki bosoustraire yango ekoya kotikala 57 millions plutôt 57 millions. Mais qu'est-ce qui se passe? Lokola bato miyibi yango ils sont plus intelligents que biso baidiots. Bayibi ils ont volé d'une manière intelligente, c'est-à-dire balakisi biso penza mayele ya moyibi. Alors l'argent 57 millions wana oyo était destiné bapesa na nani moto oyo libanais oyo les terroristes ya Jamal Hezbollah, chef ya Hezbollah na Kinshasa. Donc 57 millions wana na kati nango mokulu ekotaki ndenge nini? Gouverneur ya banque centrale, ministre ya budget na Kamere ye moko ekomi masolo na bango. Na masolo na bango eyokobima ke rétrocommission wana eza na libenga na bango. Yango wana entre bango moko alingi kodévoiler obia kotrahir moninga te. Donc bakei ti eyokomaka na 57 millions wana initialement prévu licence na kati ya licence d'abord ya Jamal ezalaki licence d'importation oui licence ya importation na ye esengelamaki na société oyo babengi Samabo a commandé le gouvernement à Chilombo 1500 maisons préfabriquées. Dans 1500 maisons préfabriquées, mbongo bafutaki 12 millions. Donc, bayokani pour 1500 maisons, après ça, 12 millions, il y a mbongo ya américain ou bien à $60. Curieusement, na 12 millions, mais bafuti Jamal 57 millions. Mathématiquement, celui de soustraction mathématique, et on a un biseau. 57 millions moins 12 millions. Et tu as 45 millions. Donc les 45 millions, voilà, des moins. Et ça, on a été. Kamere, gouverneur de la Banque centrale, ministre du budget, na Jamal. Donc, bango mosusu moi si oyo azobekela ngotolo wana na kokota na ndenge ya bakado baye kopesa na mwasi oyo azalaka. Bon, je m'excuse, hein, moi je l'insulte pas, mais la parcours na ndenge na yokaka plusieurs hommes à côté les balles à Abimi, à côté les balles à Yibi, Abimi, à côté à Abimi. Alors, quel genre, honneur ni? Moi, je suis par rapport, donc, rang social naïe. Une femme du ménage, Yemoko Alubaki, je suis une femme au ménage. Mais avec une bagatelle somme Yakadoya, 800 millions. Et 800 millions, voilà. Non, 800 000, hein, pardon, je pense, dans ce sens-là. Et on dit, voilà. Mbongo wana soki totali bato bazali na rang royal lokola. Mwana ya reine Angleterre oyo Harry. Oyo abalaka mwasi Merkel comme na ye. Bon, tena richesse na bango royal, tena rang na bango ya rang social. Il était normal pour na bango ba pesa ye cadeau. Ya mariage il y a 650 millions euros, dollars américains. Mais oyo ba ko pesa
moi si oyo c'est une pute une poubelle pas un bongo y a l'état. Donc ça sous-entend pas mais ça se voit clairement que plus aujourd'hui nous sommes au pays de la banque. Alors que batabazo yi bambongo kaka na mbongo wana bino mozo kumisa bango ba preso ba koma ba président ya ba parti na bango bino mozo voter bango lisusu ba yela cabinet lisusu ba nyokola cabinet. Alors nani oyo nani standing de vie. Exact question à standing de vie. Bon, moi si oyo et elle n'a pas azana comment on dit certificat de comment azana licence ya importation de ya commerce de nan mo soyo amida comment na ye ezomona na te elle-même s'est déclarée être une femme namena comment elle doit se retrouver dans ma compte na ye na ba mbongo ebele bon mon père na ye c'est un voyou ayaka obota mananga bela ya Congo c'est un terroriste mbongo azoyiba mbongo à l'état atiaka quelque part pour vous dire qu'il gagne mon mari travail dur ayaka na ndako dans 3h du matin doit salaire na bapim dit prime en ezaba million salaire quel est ce ministre qui gagne des millions sur total par mois alors voilà comment bazo sakana na bino papa ça ya zo yeba bino appel botika kolanda toboma na bitumba eza na kati ya ndako sikoyo bazokosa bino moyemba so tinga makaka na makambo ya coronavirus bino bozo kolanda toujours ba distraction oyo ya ba procès oyo parce que suka nango il faut Chilombo aya kolakisa retro commission a tewa voilà kala place bino boko suka na ye bino baka Chilombo solution qui fachi béton. Donc c'est pour cela que les gens tout là na makamara tout nous concentrer na bitumba bandeko mondela azana yena somuté c'est-à-dire il s'en fout ndenge papa Sahel a ndobi réserve eza kaka na chibuté eza mboka wana eza somo donc partout il y a tout ce qu'il faut pour que pour vivre nango mais bango balingi te biso ba kolomoka baya tolia ba créer la condition de vie comme passe même maya comme là c'est-à-dire ba tia ba toni ya mai baya opesa biso na mboka mai utia wa oyebeka ba mai nyonto mela na poto basala o recycling c'est-à-dire ba mai ya toilette o ebimaka ba sokoli yango akeni ba bouteille tozomela alors biso toza na mai propre na mboka tokotomela ba pimela biso ambongo apimela biso sokoli omela mai kende kosambela na soko kene église te soko za mukristo te soko zali pasteur moko kuna te okolia te kenana moko na tia lubo comme ça oluka musala bakopesa yo voilà distraction toza nango tosala nyonso bitumba yango oyo tobunda mundele tokosili tobanibaba bakaya nyonso tokosilela na bango na ye na suka juste mpona kotiaka mwana eloba moko mpona robert c'est-à-dire ndenge papa Sahel alobi robert na meme ngai na moni imaginez le temps ya sali le 30 décembre qui est le document à 6e mois pendant tout ce temps à monarque alors vous voyez que c'est un homme malade ça sous-entend qu'il est convalescent azalaki malade donc ce qui a pour fatigué azalaki malade je ne confirme pas mais je vois son état il est plus dans cet état au Moutakoku Koutela c'est quelqu'un molimo na ese okufa bozozela kaka asilema mpona yango papa Sahel akomi ya ngolu seke mama kimpapi na zonse maloba epai ya mama kongo engeta matondo papa mafolo matondo ingeta mama kongo maloba nini wele biso like s'il vous plaît na comme papa mafolo a pese bino information ba like na bino s'il vous plaît vraiment e ko stale sengo mingi to mona peka solo bolandi papa mafolo na bokebi nyonso matondo mama kongo maloba mboka yo Losako, papa Sahel, Losako, papa Mafolo, Losako, na bandeko nyonso, oyo batelemi kolanda biso na mboka ya balelo. Na sabasango to memeli bino na mboka ya lelo, tokobanda vraiment na kolobela nanu insouciance na inconscience oyo mpenza ya bakongolais vraiment. Congolais azokufa na nzala, mais azo prévenir pour soutenir ba leader
vraiment peuple moko vraiment toyebi lisusu te. Donc pour continuer toujours kokumisa neti tomonaki na ntango na procès mutu bato nyonso oyo babandaki koya kotémoigner contre Kamere, il paraîtrait que groupe ya bato soki babandaki toujours kozela bango na libanda ya kuna ya makala mpona kozela bango babeta bango. Mais Kamere malgré kaza wana na prison aza na bacompte na ye bamillion evandi. Mwasi na ye ayaki wana bienke ayaki banda ntongo me na ndako na ye biloko ya kolia ezali. Me bino ata mai oyo ya pompe ya pamba boza nango te, eloko ya kolia eza te, me bovandi wana kaka kokende kokumisa babaditere moko oyo kutu bazokipe bino kutu te. Donc basalelaka bino eloko te. Ye kuna soki falu avandi kuna na États-Unis, avandi kuna azolia aza na ye bien epe azokontinue kosala makambo na ye. Combien boliaki boza kaka lamuka boye bavandi kuna mpe basi bazoprépare bakota lisusu bakende lisusu na baélection epe bovandi kaka kuna bolandaka bato wana. Bokoki nano bozino bato wana soki bobwakisi bango bozwi bango na botie bango na peko bobinanu totelema tosala révolution torécupere na mboka na biso. Soki torécupere mboka na biso ndenge tokovanda ensemble. Namoni bandeko na biso misusu bazoya na makambo fédéralisme. Bandeko, est-ce que na état oyo mpenza mboka na biso eza nango lelo, mboka na biso eza likolo ya crise, est-ce qu'on peut parler vraiment de fédéralisme? Eza vraiment impossible de parler de ces choses parce que mboka na biso pour le moment eza faible. Et puis qu'on parlait de fédéralisme na moment oyo ezali kojouer jeu ya baoccupant. Parce que but ya baoccupant eza babotola est. Soki mobandi kopense fédéralisme kokolemisa bandeko na biso ya est bakobotola bango mabele parce que majoritaire ya bato oyo bakoma kuna na est eza kaka banyamule. Donc sikoyo bolingi kolemisa bandeko na biso bokabela bato wana mboka. Donc eza pasi mingi bandeko vraiment nazosenga lelo nazobenga biso nyonso vraiment la conscience nalingaki nalobela makambo oyo ya baprocès kobimisa mwa basekret ya mike meko parce que eza une certaine distraction. Mais na kati ya distraction wana tozovanda ngai navandi na baprocès wana. Donc nazokakanda tokoma awa na poto tokoma baesclave ya midele botala bamisala ndenge tosalaka bacondition tosalelaka ndenge bafutaka biso bambongo wana. Donc bazofuta biso bambongo wana kutu mokolo ezokoma na compte. Donc basi babendi basi babendi yo moko susu ntango ozokende. Donc ozofungola boîte aux lettres. Donc yo moko ozofungola na kanda oyo okofuta ndako, okofuta mai, okofuta courant, okofuta. Donc eza na baimpôt okofuta pembeni oyo eza mpe na baassurance maladie soko bakisi ya yo ya pobwaki soki ya famille ndenge kaka oza ofuta makambo ebele ntango obakisa kolia oyo moko sikoyo okomiki mpe ndenge sikoyo okula mpe eza tindela biso kodi mais vraiment bandeko totika bo bandeko bino boza kaka otindela biso kodi sikoyo biso tozovivre awa tozozwa tozobunda eza teke bandeko eza kaka bandeko kasi bobino bogangaka kaka kuna bozonga mpe awa boya kokunda awa toya kokunda awa bozomona barwade nde bazosala te bacreye psychose moko likambo oyo nde bato bazokufa bacreye une certaine psychose. Pourquoi bazoatake bagrande institution botala bien baatake bato ya loi bato ya baloi wana eza bato bayebi mibeko ya mboka bayebi bamakambo ya baconstitution bazalaki bato oyo bakokaki kotelemela bazokoma bato kuna na politique mpona kotia psychose moko na kati ya peuple parce que le présidence ezoluka
bango natika mwasi na ngana bana nakende kuna mpona kosunga mpona donc barwandais but na bango baatteindre yango donc ezalaki baluka kocreye psychose moko kati na biso mpona totikela bango bainstitution nyonso ya mboka yango bemoni bazocontinue koko juste pour ça mpona kopesa biso psychose se motu nyonso akomi na vi na ngai yango alinga kokufa ezala motu moko te alingake bongo na vandi kaka lelo nakufa amoi tomona bato mpe misusu mais soki vraiment na baposition mosusu olobi vraiment ke non nakomi na kaka kamikaze nakeka nakufa mais linga mpe soki nakomi kamikaze nakufela kaka poste kuna ya na présidence te nakufela kaka poste teke ya juge nakolinga ke soki nakomi kamikaze ezala neti kamikaze moko nakei na bombardé donc na mipanzi kaka wana ali palais de marbre epanzani na ngai na bango biso tu tokufika donc ezalaka biloko moko ya ndenge wana ya minene naza kamikazi ya koko ezalaka kamikazi kaka mpona poste non jamais ezala mokotambo nango donc sikoyo biso bandeko ule totelema na kinshasa bandeko na biso ya combattant invisible babengi ngai awa balobi mama awa vraiment basi na ndenge moko ya kosakana te donc mboka mpasi kati me bozolela tous les jours mboka mpasi mais okoki kosala révolution kotala na états-unis mutu moko akufi donc mokili mobimba omoni bamboka nde bato babimaki bajeune na biso ya france nde babimaki wana losambo na bango babimi wana bato na allemagne batelemaki na états-unis na angleterre na suisse même na suisse na genève bato babimaki mais sikoyo mokili mobimba ebimi jamais tomona ata congolais moko akufi tomoni ata na brazzaville wana bato babimi ata 10 basoutenir tene congolais akufi jamais tomonaka bato basalelaka biso eloko te eloko biso bacongolais vraiment nzambe bamoto nazokomprendre te eloko yango mpenza ezali tanki bato nyonso oyo mpenza bafundelaka mboka baya koto donc na kinshasa kuna donc moto azalaka lisusu te donc likambo yango vraiment papa ezotungisa mais bon bitumba na biso eza kaka tozokontinue tozoatake na bafront nyonso ya kokoma tozokoma ya koloba tozoloba ya bavideo mpe tozosala bavideo donc tokolemba te mboka wana eza ya biso donc bandeko oyokisango donc semaine oyo en tout cas il faut kosala baaction ya makasi bandeko na biso bacombattant invisible bozolanda biso donc boyokisango oyo papa apesaki deja lelo donc semaine oyo eza semaine ya makambo makasi bato mingi misu na bango eza na baprocès eza mpe moment oyo biso tokoki kosala baaction moko ya individuel esible merci papa matondo mama Congo matondo papa mafolo ya soleke eza musala toujours engagement to informaka bango soki bango bazo comprendre te bande konzo comprendre te ke moko na biso atelema to se défendre pour être et comme ya soni ya soleke comment ces réseaux ya l'étranger bakimans réseau na bango oyo s'installer na kata Congo bazo terroriser tout le monde bazo terroriser bino bazo torturer bino moralement physiquement motata moko akoningana zate besclave tous besclaves en 21e siècle et au tala que non tout quand ça qui est bosso to non tout ça qui besclave na mindele mais voilà aujourd'hui tout comme besclave batindi bato moindo ba komi ko chikote biso ko quatre gorge ba dekona biso et tout ça wana teteli nongate et moi je pense aussi que cette histoire ya assassinat ya juge il serait que élément déclencheur que il fallait vraiment baluka bakanga batuti wana nyoso na balabala babani ko kanga bango comme ça bakima boda profiter nango azate et les Tutsis, bah, c'est pays babinengi mama Congo lobi, voilà, il faut les terroriser comme ça.
voilà bakimas région na bango bazo terroriser bino bazo torturer bino voilà bokomi bazoba na bazoba moto bayele azate eza pasa mingi botikala ka ndenge wana on dirait bozo vivre na 16e siècle mais bozo na 21e siècle. Quel retard peuple ozo lomukate retard ya ndenge nini ba créer distraction mo panzi na yo ya ba chia bozoba bino nyonso bomekoti na kati ah papa mama ekozala pasi voilà bandeko numéro la biso mibala téléphone ezali wana oyo aza na posa kobenga abenga po ete abisa biso qu'est-ce qu'il pense par rapport ya actualité ya mokolo na lelo toyaka wana tout le temps kotia numéro ya téléphone totikala bino mpe temps bobenga po ete toyeba nini bozokanisa mpona actualité ya lelo. Voilà ndeko losako epai na yo na Belgique. Oui, losako bandeko nalingaki naloba likambo uti koloba ya mbunjimai ezali soni bandeko oyo nyonso oyo bataliban oyo basoki baza bandeko nga ndima bakotele baza bazairwa batanga baza barwandeko bataliban wana balobaka makambo wana nete oyo ya Etats-Unis wana soki wakati wa jour nabengaka ya kataka telefone okomona mpe ayebi mbunjimai te nga nazotémoigne je crois bango moko balobi na 88 nga nazalaki na mbunjimai vie na biso bakenda na epoke na baroberto mbala vie atikalaka na mbunjimai avandi wana mwasi abalaka mwasi ya muluba ndeko ya mwasi ya muluba mosala azali vie azali kosala diama me ndeko semeki na biso wana mosala azali kosala azali kokende kokanga bairondele na mabulu mosala azali kosala biloko azali koteka nakoti na 88 na mbunjimai natikaka epa na biso je dis bien epa na biso na bamboka nalobi na bavillage natal baaveni ezali omonani bandako face à face na katikati eza na aveni bamboka ezali bamboka neti balumbi babengi bamboka minene na sungu tina paya metango nakomi na mbunjimai na ville nalobi ville ya liba nakutaka aveni te aveni ezali aveni ya monene oyo na 88 je dis aveni ya monene oyo bakamio elekaka boulevard me baaveni ezalaki te soki olingi okende na lopango ya José okobanda kokatisa mapango ya bato kaba ti okeyi kokoma kuna ngai na 88 donc bato bao bazona koloba wi nazoloba ngo ngai nakomaka na mituna nalobi koma na basante na biso kudu bamboka neti naloba bamboka neti bamuluma bamusango bamasibanimba baaveni ezalaki me na mbunjimai na kati ya ville aveni moko te donc lendo ya pamba soni mpona makambo ya bandeko oyo baya koloba bato wana bayebi yango mpe te bawakatwa wana soki wakatwa bayebi ville ya miba wana te bakoma te nazala bandeko mosusu tala mboka ezali lelo soki okei na kati ya masimanimba nazoloba na kombo musangu masimanimba muluma chez moi baluma bandeko oyo bakimaki bitumba ya kamwina nsako batoni wana bayena bafamille na bana bazokosouffrir bamiso bayena bakamio na bango lelo bakomi kovanda wana baoyo tiseleka lo bakomi bato na liquide bazali wana baliquide batondi bazali mboka ekomi susu surpeuple bamboka ekomi fade ebakisami batuti babengana bango babotala bango mboka c'est ça ouais. bazali batika koloba bilobaloba donc voilà makambo nalingaki naloba me bato tozala semba na komba tozosala ezali na babiloko mosusu oyo biloko tokoki kolobela yango awa te parce que komba oyo ifu tozala tolata kanda eza na bainformation mosusu kutu eza nango ntina te neti ya bakambele wana moto ya kopesa biso bainformation basambisa ye opa etali nango biso toza na besoin nango te me je crois bandeko tokende tomeka koloba mingi me population tozali nango oyebaka ke ta nyonso oyo mobutu amemi biso na bozoba manipulation wana asalaka mpo lelo mosala oyo ya kosalama mosala ezali mingi ya kosala bolemba te tozosola na bato me boyebaki afrique nyonso lelo na minito nauti kosola na général moko na angola mpe leme mosala mpe bazosala ya confinement oyo bakosaki bango mobima balepe mbongo donc afrique nyonso badirigant bazali na problème biso baaplike ntango tokotelema te ezali mpasi ya afrique
nasolo na ya lobby tozali na confinement misala ebandi na nte tozokokanga bato mbongo balie ekomisi bango ndenge nini mbongo ekoti partout wala matondo matondo ndeko ya solo eza ya pasi po tozobundela nde mboka tozobundela baindividité soki ozobundela baindividu voilà sort voilà berer c'est-à-dire que un groupe de gens va manipuler bango bakose bango ke tour na biso voilà eloko ezali kosuka voilà bandeko losako epai na yo mama meje esika yo ozali maloba mboka yo allo voilà bandeko bobosana te tolobaka toujours bandeko oyo batunaka ngai numéro ya compte totieli bino numéro ya compte yango wana iban yango wana numéro ya compte na biso yango wana totikeli bino yango oyo aza na besoin kosunga chaîne na biso asunga chaîne bonote yango bokanga yango photo toza na posa ya vraiment de temps en temps lisungi na bino esalaka malamu mais mbongo wana elongo epai ya Hippolyte Kanambe te mbongo oyo ya motoki na yo nde okosunga chaîne na yo ekosala biso plaisir ya komona ke ya solo tolingani toza kosalisa na po ete ya solo to continue pe kopesa bino information na ba condition nyonso voilà. Allo mama meje lo sako epai na yo losako papa losako na bandeko nyonso bazali kolanda losako na papa mafolo na mama Kongo bamama Kongo nyonso bapapa Kongo nyonso losako papa soki nalobi ke likambo oyo ezosala pasi na motema na mawa bapapa na nga mosusu balobi koyoka mawa te komona pasi te likambo oyo papa soki totali Kongo oyo soki bato bakomi na esika oyo bazali na buzoba ya modele boy eza Tshisekedi mutu Etienne Tshisekedi mutu atika bato na mozoba ya polo limete wana lokola bango bavandaka bakapa nyama ya mbwa baliaka ngo bilela te bato oyo kuna na nani nyonso balesa bato bambwa bazokontinue kolia mbwa bino okomona mbwa soki obengani ye obengani ye akebi eske akendaka baluki wana aye kozonga lisusu bato oyo nyonso na UDPS bakoma neti bambwa mbwa baliaka yango na bilela teke moto nyonso ilfo alia mbwa ezalaka eloko ya toteme ya bato toteme ya baluba nyama wana soki balambi bana mike baliaka te baza na bato oyo baliaka yango bon yo moto mosusu soki olia yango ekomi eloko moko ya empire bon sikoyo bato nyonso bakomi bazoba boy il faut baluka basala nanu quelque chose kolongola bato to basala basacrifice moko ya kolongola bato na eloko oyo bakotisa bango soki te bakongole bino bokanisi papa bato nyonso oyo ya Kongo baza bazoba bato mayele bazali me eloko nde nyama oyo balesa bango ekomisa bato nyonso buzoba il faut basala quelque chose mama oyo alelaka mokolo mosusu ke babwaki soki bakomi nzungu ne alambela bakwa mama wana il faut asala quelque chose mama ya solo mama bien papa mama wana il faut asala quelque chose ya sacrifice alongola bato nyonso oyo balesa toloseka meza pasi toloseka me franchement sabotala akaye il fazala alia mbwa baliaka bato oyo age batalaka age ya moto aliaka mbwa baliaka meme bana mikete bato aza zoba boye so alia mbwa baliaka ngo bamikolo oyo bakola bayebi ndenge baliaka sikoyo bato nyonso bakomi bazobenga bango bazoba mpona groupe ya bato moko boye papa eleki pasi eleki oyo boye ndenge nini koto bateke eza pasi bato nyonso bakongole nyonso mokili mobimba bakomoseka biso ke bakongole bazoba non mbwa oyo balia mbwa baluka mwaye basala bango mwana babikilakila basalaka mpo balongwa na buzoba ya mbwa
papa na so nseli maloba matondo mama ya solo vraiment oyo kana maloba ya bwanya ya solo e bimisinga makame bele ya kokanisa ya solo ole biloko ya mbwa pakata mbango ole mbwa ole tibela bela ezali très dangereux. Voilà baleki na biso ba yaye na biso bandeko o balesa bango ba mbwa ba komi lokola ba mbwa. C'est vrai tout à l'ango na réalité, c'est une vérité. Donc baliambwa mama wana lobi ayeko panza nzumu na ngaya ba mbwa ya mbwa nzumu na ngaya mbwa mbwa saka na kana ngote nzoka te yefe alobaki Félix yebite ke nani ayeko tia tindi bat ba ko panza nzumu ya mbwa. Donc batu wana baliaka mbwa balesaka bango mbwa. Voilà yango ba comme lokola ba mbwa ba comme ba zoba lokola ba mbwa. Ce qui monte à faire yo peut zoba mbwa yo donc za zoba donc o lembwa o comme zoba o comme zoba lokola mbwa. Voilà bandeki na biso bandeko na biso ba yé na biso o ba sala 35 ans 37 ans na seba mangé na limité. Et voilà, la solution est là. Donc, boluka moyen, boluka negin boko sokola, ba sokola bino, po eza passe, po ete, ba vi na bino eza ko beba, moyen bo zala consciente, mboa zala consciente. Ole mboa, makamona inyo se komi para yo. Po, ba lesio mboa, na bilesa lesa. Ba lesa bino mboa, na bilesa lesa. Donc, mususu, solo kaka mboa e beta yo, o komi soba. Ba chino ba liaka mboa belia diate, na kanesi ba liaka ngo, na ba cérémonie ya minene. Voilà bandeko bana someko le Congo ya solete toko pesa lo sako na mama Gisèle et siko za lo sako mama Gisèle ya Angleterre mama Gisèle ya Belgique lo sako pa na bino mama Vero to bosali yote na kata Belgique lo sako pa na yo mama na biso ite mama le wagi to suka kaka wana mama ite na kata France moi to continue Congo ezate lo sako pa na yo mama Albertine na papa Vena esika bozali lo sako pa na bino lo sako pa na yo mama Meje ya solo merci na yo mama ozali wana très attentif pote Olanda onusto ya mikolo nyonso lo sako pa na yo papa inconnu to bosani yote na mbuta na biso papa kulutu to bekaka kulutu ye moko ayibi kulutu nani lo sako epai na bino ndeko papa na biso Frank na kati ya Mons to pesi papa Frank lo sako esika yozali. Voilà bandeko bana someko le Congo na kanisi bandeko badi na biso zali wana boko benga po o ezali chaîne ya mvuluzu kimbangu ya solo mama concept o pesa mama kolela te po ondi melaka ya solo nzambe ya mpongo to lendo akotika yote mama o salaki lo sambo o salaki ba prière o kotaki ba jeune la prière o singa ki nzambe alobela ngap ayako bisanga ke apesa ngai apesa na pesi yo oyo lela. Voilà mama obi dans secret wante na ko benga yo na ko bisa yo. Donc ndeko Gabriel la lo sako epai na yo ya solo bolembate moto alembate e comme d'ailleurs tango ke auto telema ya solo to telema poete to la sabatu ke ya solo to attentif bokeba ndeko la musa ndeko solo ba attention avion wana oyo batindi eya koboma biso eya na ba armement nyonso eya na nyonso eza kolongwa lobi na pokwa vers 19h-20h destination Kinshasa Goma pour amener quoi là na kata Goma ba malade à coronavirus bazate ba ke osala na Goma et c'est beaucoup se poser des questions te na Goma bota la même l'air bateau criminel oyo ya soi-disant médecin après ça rapport na Goma il y avait combien de malades et bon avion mobile que ne pas et que soigner 2 cas na kata Goma. Mais mes chers amis, réveillons-nous, ça nous concerne. Ce n'est pas que question de le bango que non, c'est le chinois, chinois mawa, non, est allié au Congolais. Donc ça veut dire que tu es informé que 3 vols ezali destinés pour étendre. Vous pensez que bakota vol na bango pour aider les macaques, pour vous sauver en quoi d'aide, vous n'êtes pas malade, la première chose, et il vous amène l'avion pour vous traiter en quoi. Allez-y comprendre. Il faut osala soba pour comprendre te makambouana. Donc ce qui est comme le niveau de compréhension,
na niveau il y a raisonner par rapport il y a ce qui nous arrive que avion les autres il y a c'est un grand danger pour la biso na kanisi congolais mobimba lobby déjà à tellement à aucune ambassade à aucun consul il y a Belgique à aucun consul la France à aucun consul il y a mboka on a tout qu'est-ce que vous nous amenez quoi to lingi ko rabinote c'est que télémité et que ça la passe et que moi la peine en tout cas et ça passe pour la bino na lobaki yango na bandi banda moi na perte d'énergie na perte d'énergie na lobby banda moi to seul émission mobimba pona ngo na eko zong sango na pokwa awa papa mama soko yokite et que ça la passe meki voilà matondo ingeta ibobo de toute façon ceux qui nous avons cassé la lobby et on doit de vous abonner massivement et n'oubliez pas s'abonner c'est gratuit c'est combien c'est gratuit s'abonner et n'oubliez pas like na sera son plaisir kobo ça na pété continue la bandeko to la musa bandeko to partager connaissance to partager information c'est pour le bien de tous ba privé biso information ba privé biso nyonso mais chaîne na biso o ezali et heureusement que vous nous a penser à pesa biso chaîne o information so oyoki panzela pendeko alors ndeko lo sake pa na kata Angleterre malobe pa na 2 minutes na lombango s'il vous plaît de comme na suka. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Toujours Kayo. 2 minutes. En tout cas, merci Nengi. On a béni juste pour quelques secondes. Allez-y. On a rappelé Bandeko Nabiso que la ONU se dit que Sabiso, deux ans à armée. Pour nous, c'est 2 ans à armée. Alors, armée, on a. Et ça, on sait qu'il y a ma casse automobile, ils sont tous appréciés. Mais, les missions que ça n'est pas si. Il y a quoi, maman, il y a armée Nabiso. Aza kufukama pe kosenga lisungi oyo toza en mesure ya contribuer. Alors soldat tanga au sala musala moral eza pas eza malami eza pas malamu mingite. Alors toza la conscient toza sur le terrain bon baza sur le terrain ba bande ko na biso propre bon ba kufa na ba combat na ba bêtises à l'étranger bande ko na biso propre. Alors, biso, tu as un peu épargné dans la situation, on a tous vraiment conscient. Conscient, c'est aussi, il y a aussi une armée, parce que l'histoire de biso, est sur Bango. Bien que biso, nous avons un combat, mais Bango, va vie na Bango vraiment en jeu. Bango, ça va risquer, nous sur Bango, pour n'a pas longue, pour n'a essayer mon absolu parfait. Alors, tout quand il s'est mis, s'il faut Tommy quitte ça, s'il faut Tommy matissa, mais une chose, c'est de soutenir dans le conabis, dans la front. Au bazar au bazar on m'a rambiso to monaté biso to kapasi ba pe ba kapasi mais quand ça vie en jeu et c'est le monsieur pe ko la isungi pas bato baza en mesure ko pesa ne bitone moza mais monsieur na zangi kina depuis no kai mama wana yango na kota mingi te na koti je pense que na kota lisusu mais pour le moment to lingala na ndenge moko ya extraordinaire parce que ma caméra na komeza facilité difficile à expliquer tandis to ba. Donc voilà, on a côté un mot, s'il vous plaît, pour l'intérêt du Congo, pour la gloire de Dieu, pour le Congo, on a bisoumo bana Congo, bakazako tolata, bami tuko to tambola banango, et que si la valeur sera botte l'ipse Congo. Ata toi na nyoso, la seule chose, où est la valeur que personne le Congo zakaka et l'onga na Congo. Alors tout ça na bato va ça magas. Reconnaissons-le, tout capacité na bango, tout satisfaire bon amoutio tout ça lango. Le reste. Mais tout ça aussi, tout ça. Merci, nous avons la au monde à côté. Mais bisous de la Darayo. Merci, bonne soirée. La Congolais sur le saco national. Matondo nakanisi matondo wana kepena na kata motema ya solo matondo voilà bandeko na comprendre ka mingi na kati la biso ya solo ke tozana un problème tozana ngo parce que bakulutu o baleka ki liboso bakulutu o bataki liboso lokola tozo exemple ka moko Tshisekedi a eu des millions ba contribution ya bato ba pesa Tshisekedi. Et voilà, nous avons fait un plan moko, et décourager bato misusu. Mais toi, c'est décourager. Toi, c'est décourager. C'est vrai, bato belle va contribuer. Na ilo ko imperium, ba mona kezaki ba ventir. Mais elemisa moko la binote, tout le baké, nous ne sommes pas des Tshisekedi.
toko comprendre que baba ne ko jouer ba na bango ba kunu te belé to tang ba kuma ba to souté ba kunu te belé ba joie je wana ya bo kipan bazo kosa biso bazo ba mbongo ba belo côté ba sala eloko moko te na mabele ko Congo na lelo ba sala eloko moko te bandeko na biso o ba bunda kuna ba lukaka non papa bandeko ya solo to mona ka depasi biloko mususu tokolo ba mo wate tokolo ba mote ba kamuso ya rapenobi yo mo teli bon non il faut qu'on appelle ça on azango bandeko s'il vous plaît to sunga bandeko to sala nyonso ke bandeko pe ndenge papa utko lo barakata Angleterre papa vraiment message na yo o accompagner mama ya l'armée nationale du peuple Congo mama tete mama l'armée nationale lo sako pa yo zali wana ya solote nzamba pambola bino ezali lobi na lobi to ko mona na to ko kutana to ko mona penake non on a travaillé ensemble on a contribué ensemble pour un intérêt pour te libérer ma belleté bandeko tala toujours ba mbongo belé sans s'inventer ngayo bozo mono na simba donc nazo mona le nazo engagement ya ko bundela mboka nazo engagement tende po na luka na liapo na ko moni mbongo na ko zwana muto pesa ngate o ya ngamu ka mutoke na ngate o na pesa bato mususu na somna bato mususu ba voiture oyo nazala ngo lelo non bandeko s'il vous plaît to bundela mabele ko Congo to sunga bandeko na poche na ngambo pe c'est vrai que ça mon bobulu vraiment motung c'est ça gauche à droite biso no soto sunga bandeko eko sala molamo mingi voilà matondo to pesane laka lundi lobi to na émission te mais choc spécial yé oyo alerte to ça obligé pour na bino to pesa bino information donc ce que zate to kutana kaka lundi matondo na bino nyoso ingeta ibobo